Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo tozali na basango ebele oyo tokolobela bino na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo ebongi ete boyeba malamu mboka na biso ezali mboka oyo ebongi ete biso ba Congolais tozalaka fier mingi pona mboka na biso RDC. Po ete mingi lelo tozali komona kaka ete bato mingi batikali kaka na système ya kofinga ya ba critique ya koloba n'importe quoi alors que tozali na devoir monene ya kosala po ete topusa mboka na biso ekende liboso kati na makanisi na biso pe na ba acte na biso ba don na biso pona kopusa mboka ekende liboso. Lelo ba Congolais tokomi komona bango ete batikali kaka na système ya critique. Kuna na Congo kutu eloko ezo marché eza te. Kutu basalaki boye. Kutu courant eza te. Boye. Bandeko. Tomonaka ba Malien. Tomonaka ba Burkinabé. Soko tali bango na France ndenge bazalaka na bandeko koboya. Bomona kaka ndenge nini ba Congolais batiolaka batongo salitaire. Surtout na Château Rouge. Tela ndenge bazotekisa ba masangu banini mais baza na mayele na bongo na ndenge ya kosakana te pona nini. Jamais totikala komona mokolo moko ba Malien basali groupe moko boye bazali koloba nini te. Non, bazali kolinga ete ba attaquer ba musicien na bango o bayaka na poto pe bazali ko critiquer mboka na bango. Ba Malien bazali toujours na kati na solidarité moko okomona ete tango bazali na kati na koluka awa na poto okomona bazali na association mobimba oyo ezalaka ete okomona chaque mois basangisaka mbongo baza kotinda ngo na mboka na bango pona nini balingi ete mboka na bango ekende liboso ata mikakatano ezali me bakotinda mbongo wana tango mosusu kokende kotonga kobongisa mwa ba ekole ba makambo ebele me soko tali bato yango wana poto bandeko koboya okoboya koloba penza bato yo tina te me biso ba Congolais okomona kaka tala moto alati costume parfait na nzoto kitoko ye wana aza kobaka forme me aza ta na boule te ya koyeba ete mboka na ngai pe lelo oyo ezwi ba blessure ya mingi eloko nini tokoki kosala. Bandeko bino bato bozali koloba ete ba combattant ba camp mbata bazali kobunda mpona mboka balingi mboka na biso soki bazali kosala boye mpona susi ya mboka. Bandeko tolobaka yango ntango nyonso bazali na susi ya mboka te bazali pe na susi ya bafemme violée te bazali nde koluka intérêt na bango quelconque po ete oyo batikaki pendant deuxième république bakimia na poto yango bazali koluka système nini bazonga lisusu kuna na Congo. Toyebisaka bino yango ntango nyonso. Bandeko
tokoyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango bango babanda kolela likambo ya bafemme violée kuna na este depuis kala basomba meme likambo yango bango nde bakoma kolakisa na mokili ete bango nde bazali mpenza baresponsable numéro 1 oyo bazali balobeli ya mama wana bazongisa kutu gouvernement ya Congo nsima mpo na kolakisa na mokili ete bango nde baza na susi. Oui, bango nde bazali na susi, me bandeko oyebi ke bayebaka moto oyo azali na susi ya likambo na ba acte na ye oyo azali kopose. Bandeko babolingo lelo oyo bato mosusu ndenge bozali komona bango okomona ye pe liboso ya kamera tala ndenge baza koviole ba mama na biso tala ndenge baza kosabo. Oui, me bolinga te bozwa likambo yango bolata yango bolakisa na mokili ndenge bino nde boleki bato bakongole nyonso na kozala na susi. Yo ebiteke bato mosusu mpe bazali na susi me balobanga te bavanda kimia baza kosala ba evre na sese baza kopesa badon. Me bino bovandi awa botikali kaka na makambo kaka ya kobeta tolo. Biso nde mutu totindelaka bato mbongo na Congo. Soki totindi lisusu mbongo na Congo te bato wana bakovivre te. Western Union esalaki bila mpona kotinda mbongo na Congo kaka bamakambo ezanga tina. Bandeko me bino bato bozali kobeta tolo ke bino nde bachampion ya kotinda mbongo na Congo. Oui, malamu. Me soki balobi ete babimisa basushi nyonso ya Western Union na bambongo bosi botinda na Congo, combien bosi botindela bafemme violée? Boyebisa biso po ete bino bozali kobeta tolo ete non biso nde moto tosimbi Congo. Oui, bino nde moto bosimbi Congo. Mais bino pe moto bozali koloba ete bafemme violée boye. Mais boyebisa biso sikoyo bandeko soki balobi batala na basushi nyonso to bakongole awa na poto batransfert basala bokotikala ta komona ata transfert moko te balobi ete transfert oyo basalaki yango ekei na kuna na Goma esika ya association ya bamama violée bafemme violée po ete ede bango rien 0-0 kobanda na parti ya pareko ti na baradio buka lokuta te donc eloko te 0-0. Alors bandeko ba scénario nini bakoya kosalela bato kotelema liboso mpona koloba ete non biso nde tozali kobundela bamama bafemme violée botika kodistraire bato bandeko bino kutu bakombata biro na bino eyebani te. Yo zomona bato mobimba o bana ya Congo okomona kaka bato mobimba babimaka bazalaka na biro te po okanga bana ya Congo yango okokende kokuta bango na mwa salon de coiffure moko boye batonda na wana bandeko balobi mpe na kati ya salon de coiffure wana mokolo wana soki bakati suki ya malonga te mbongo ekoti te bakomaka kanda ya kosakana te neti balia bato. Bandeko bino bozali kosakana na bamasolo ya mboka bino bokanisi ete mboka monene lokola Congo okoya kosala kaka liseki boye oza koganga ya Congo bakonzi ya Congo oza ta na biro te numero ya telefone ozalaka nango te eloko moko te. Bino lelo bozali koloba mpona radio Zumel 1000 bandeko soki totali malamu bino kutu bokoki kofungola monoko te mpo boloba mpona radio Zumel 1000 biso tozali bien organisé. Tozali quand même na numéro ya téléphone, tozali na numéro ya fax. Pe ndenge ezali wana tozali na page na biso ya internet. Mais ba kombata bazata na page na internet te oyo ke soki lelo lobi ete oluka sujet moko po ete o trouver ba kombata okobeta kaka na internet kaka bota ou bien obeti kaka les combattants omoni babimi kaka ngulu. Donc Google okomona Google ebimisi bango ngulu. Mais radio Zumel 1000 ezali radio soko beti radio Zumel 1000 pa okomona page na biso ebimi pe okomona pe ba makambo nyonso to ebimi oyo ozali na yango poso okomona. Mais bino bato mobimba okoyoka ba combattant à Londres. Bon ba combattant yango ya Londres to boyite mais bazata
na kati ya site ya internet baza ata na page moko te oyo ezolakisa oyo ndenge balobaka zo CFC soki CFC na bango wana babengaka okomona soki obeti yango na Google eza kutu te bazali désorganisé yango namoni ete na bamindele ntango batalaka basekaka bango tala bandeko toyebisaki bino malamu boye bokeba na babiloko oyo komona bazali koyake non bopesa mbongo mpo ete tosala boye bopesa mbongo mpo na nini na biso parti na biso bosomba bakarte bandeko yo kokende kosomba karte oyo ekanga oyo moyibi oyo azali kotekela bino oza kosomba ekanga aza kotekela yo karte me na karte wana ekanga aza kotekela yo bandeko bango moko kutu bazalaka na adresse te baza na nini ya malonga te ebongo karte wana ekosauve yo ndenge nini tala na kati ya Londres bayebi kaka ke groupe ya bakongolais moko esalaka na système ya ko réclamer ba droit na bango pour na gouvernement ya Congo mais soko ke yo tuni ba anglais siège ya bato wana penza na bureau na bango ni numéro ya téléphone ba makambu nyonso ba policier ya ba anglais bango moko pe kutu bayebaka te balobaka ya tomonaka bango kaka bayaka ko réclamer ba makambo mosusu omona bazali kobimawa okomona soko tali na ba papier na bango même soko tali na ba papier na bango okomona ba tête wana baza na adresse ya malonga te bandeko ezali pasi pe mawa il faut toyeba yango ete liseki tozali kosala tokokende na yango ti wapi yango na tozali ko féliciter bandeko ya États-Unis oyo bapesi carte rouge na bakom mbata pour wana penza ezali ya solo bapesi bango penza carte rouge avec raison parce que mboka monene lokola Congo bakoki kosala makambo lokola liseki te yangana tolobaki malamu bandeko makambo oyo ya bakongole oyo bozali komona na poto moto na moto azali kobunda mpona koluka bit na ye me bango bazali kokanisa moma oyo ko Joseph Kabila na Congo azali neti ntango ya Mobutu soko osali makelele ale bokende kozwa moto wana baye bapesi yo poste te bomikosa te Joseph Kabila aye mpona kobongisa mboka président Joseph Kabila aye nde mpona kosala mpona peuple aye mpona badistraction ya makambo ndenge ezalaki na ntango ya deuxième république te Mobutu akomona mwa moto moko aza kosala makelele libanda ale atindi bato bokende kozwa moto wana ye apesi ye bamilio alors que peuple na kati ya mboka bazali kokufa nzala bamakelele na bino nyonso bozali kosala yango pamba na kaka na bozoba ezali pasi pe mawa mpona bato oyo bazali kokanisa ete bino nde bozali bato ya malonga me bozali kosala makelele na kati ya désert mawa pe pasi